IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Ndana zalaka hypocrite soy na lié nguba na lobakeo na lié bikedi te soy na lié bikedi na lobakeo na lié bikedi soy nguba na lié nguba mais pour mes amis soki ngai na zalaki te ezaki na zana journée na zana milulu oh mais na zana milulu te na nazo honorer bien musikati so yo siko le problème ezaka jour kaka ozobele l'anniversaire fuka muta apeso mbonga ta yembeli yote lobi ke koyembele kina mbongo. Le problème est l'amour sincère et ça quand bon côté. Présence c'est important, mais ils ont un bateau yo auquel tu es membre de la famille bango nyos pas être présent. So batali kota botata na kota bo maman bango nyos pas être présent. Bamso auquel tu es ba ya lobby. Ba participer bamso auquel tu es ba en avion. Et le problème c'est que présence c'est cause à la ezali cause à pesate au moins biloko ndé baby sa makambu ya on ebisa bandeko ba kufeli la famille surtout famille biologique bolanda ka makambu ba to libanda te ba wana voilà le pasteur Moïse mais bolanda ba to libanda te ba wana ba bundisa ba na matanga obike na matanga ba iba na mbongo très bien bien ba iba na mbongo matanga mais le problème c'est que soki intel ayekte premier bon soulier ya zanani. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Voilà, shalom peuple de Dieu, bonjour Nabiso partout dans le monde à travers cette chaîne IHP Média et tout Pesibino Bambote Mingi comme d'habitude et c'est toujours votre humble serviteur Brice Garçon Sympa. Merci pour votre fidélité, d'être toujours vous allez scotcher branché sur IHP Média, vraiment Kolo Azana Biton Azana Nabiso comme d'habitude. Ma première lobby là où 2 ou 3 sont venus en son nom, il est là au milieu des Nzambi Azana Biso Lelo et Azana Nabino place Bozali partout dans le monde, Europe, Amérique, Océanie, pourquoi pas na Katia, République démocratique du Congo, pourquoi pas Azalapi na bino batkozo la biso na Congo Brazzaville, Tiket Nzambe wana apambolayo et je vous dis que à travers cette émission, vous allez béni, édifier, consoler, pourquoi pas, parce que à l'obina ma commune, il est le rémunérateur de celui qui les cherche et Tika est dengue aux Holanda émission aux qui n'a problème financier, Mbappé Sayo is the name of Jesus. Oui, je ne suis pas seul, je suis avec votre humble serviteur, le prophète Israël Mbambou, tout va sur ce plateau et c'est un moyen pour recevoir la qualité, il y a Salah Nzambe, beauté papa. Oui, mbote papa journaliste, mbote bandeko nyonso bazali na bandako bana na Nzambe nyonso o Nzambe akeli na image na ye apesi bango mbote makasi. Voilà, merci beaucoup alors Bible Italie Sibiso en toute chose avant ko banda eloko to ko sala eloko tozomu sala matondo pa ya email Seigneur Jésus-Christ et voilà pourquoi tozongi na yo kamba biso ma prière. Merci. Éternel Dieu de grâce tout-puissant, Bible lobi, ne bandela mokili, molimo na Nzambe ezali likolo ya mai. Olobi que la lumière soit et la lumière fut. Nzambe, tika liboto nyonso bazolanda biso, toza na mois oyo ya septembre. Nayebi eloko nini oyo baproblème baza na motema yo yebi. Dans la émission yo Nzambe pesa solution na kombo na Yesu Masia que Saint-Esprit yo za professeur mieux placé que biso tiko fongola nga sagesse intelligence au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup et quant à moi, je ne peux pas commencer cette émission sans pourtant remercier les fidèles, les chrétiens, ça n'a toujours pour prier pour Nabiso, pour ça n'a toujours pour encourager Biso pour Namsala ou Pambate, Biso Monko, Torokate et je dis que là Biso Mibeko Monko Lobi. Aimez-vous les uns et les autres. En tout cas, merci pour notre soutien, merci pour notre appel Nabino, merci pour notre conseil, merci surtout pour notre prière et pourquoi pas critique
bino et ça la rappelle bien et toi ba ko bongisa o ya biso musala nzamba zala na biso nyonso na les émissions o na basala nzambe ya basi pe ya mibali et depuis Italie je dis un grand merci na prophète Hugues Mosakoli et Mosakoli ya solo o abanga nzambe nzambe a zala na yo elongwe pourquoi pas prophète juste manianga na Belgique ba maman nyonso ba servante ba serviteur merci beaucoup. Je dis aussi un grand merci à l'équipe technique qui a EHP Media. Je vois Charlie Kama derrière la réalisation. Vraiment, merci pour notre image. Kitoko Oyo, Ozo, Bimi, c'est la biso vraiment. Que Dieu vous bénisse. Oui, papa, Boni Moussala, il y a Tata et Zole Kamalam. Moussala et Nzambe, Tobenga Ngo, toujours Moussala Nzambe, na une question. Poye mon kolo, Moussala, Azwaka Moussala, nae en charge. Biso Tozaka Ka Basali, comme les prophètes, les prisonniers de Jésus-Christ, et ngola ksake aza mwana musala. Très bien. Aza mwana musala. Au moins la kati ya musala o ya Nzambe. Muto aza likolo na biso nyonso ezaka Jésus-Christ. Amen. Et à part Christ, eza na ngona mutu mususu te. Lokola yemo okolo musala, azwa musala na charge, naza na événement au de Jésus aussi la dimanche. Naza na kati ya prière, nde omoni ke tango beninga na bitefona ya po bana na nzambo ba musika ba olanda biso bazala beni musala nzambe ke kitoko makasi. Voilà, très bien, merci beaucoup. La fois passée et tout a été parlé toujours na oyo tokobenga ngo actualité BST parce que et cause là vraiment terme mon ko ya ko utiliser malamu minité mais quand même il y a autre baki le pasteur Moïse Mbié papa naé au nom de l'apôtre Emmanuel Mbié abayi na kotika biso et on dirait liwa naé pe et sali loko moko ya malamu mingi pona ba sali nzambe ya mboka Congo tomoni atavoli wana ye moi réconciliation ya bato mususu baloba entre bango ba homme de Dieu que toko solo la te toko mona na raté toko pesa na ba mbote te mais liwa ya Emmanuel Mbié et sali que moi réconciliation on a tomoni ba pasteur rebele ba denilesi ba mutombo ainsi de suite au nyon soyo mona ki pena nzela ya télé. Alors point de vue na yo est-ce que okolo banini bona bon premier jour benga pour intervention na makambo etali apôtre Emmanuel Mbié nazalai na tenue on a la tia noir jour pe ya conclure on a la les mêmes tenue toujours en noir. Très bien. Pendant qu'on l'a qui est toujours partagé mawa parce que aza patriarche mon nene baoba na kati ya ministère na kati la nzambe asala musana ye akom na suka musana ye tant que apôtre azokufa va kufa akufeli na Congo ta kufeli na étranger et ndenge Paul akenda kufa na Rome ayebaki ka akufa avant kufa ayebaki ka kufa yango moni ke ministère ya apôtre etamboli kitoko na République démocratique du Congo partout dans le monde entier na Afrique partout autant que atamusi ministère na ye kitoko père c'est un rabbin c'est un professeur oui et ce qui tokotanga ba démonstration ya miracle ça par rapport à parole Bible vous connaîtrez la vérité fait quoi vous affranchira na sens one. Très bien. Atamboli na Christ à l'accès par toutes les écritures le Dieu de la Bible et loko ngai nazalaki béni makasi ne loko wana donc yokai que père azote à ressusciter à cause ya maladie moko boye ba pesi repos salaki biso passe et bomaki makasi génération monsieur banayi ko poussana déjà des autres de kotaki pour ceux qui père wana papa na biso azalaki toujours koloba parce que ngala to banayi ko ba mungongo na yeka kana radio même na écran au fandi boy na biki ato ebo komater mais ekota e fanda c'est-à-dire a pesa vie a te sentimenté à l'action Christ azana à l'action diable mission les anan même na langage na ye ne ba que langage est un langage écrit selon Psaume chapitre 45 le verset 2 à 3 et azo komana mitema bato ndenga azalaki na kati ya rencontre wana eza ba rencontre monsieur eza sincère mais eza ba rencontre monsieur eza rencontre moko hypocrisie. Comment ça? Pour la CP na rencontre tous les hommes de Dieu basangani wana
matanga esali ke basangana na monde ba pesani ba mbote et ba mbote ane za la mbote mbebote mais za la mbote mo wuti na kati ya motema. Très bien. Et parce que nebisaka ba sel na Nzambe avant génération na bango ba vie ba ya bango ba zeba bosso de tant te ya ba Moïse ba Jérémie ba Daniel ba Élie ba Élisée ba Samuel ça dit ba vivaka na génération moko ma patezala ka couleur eza likolo ma bele pezala ikabo et bité que ba Samuel na ba Moïse na ba Daniel ba zela ma bele mususu biso to kuta ma bele pe musunza ba bongo nzoka eza bongote to mona ke yote muto bandi évangile voilà et là on est au sala bato ebe bisa bato na ba titre mutu so benge na kombo na ye exemple maman na ba benga kombo maman ani si on connaît si ba comme c'est évêque ani so bengi na kombo na maman ani pasteur musoda pe oh benga évêque c'est un évêque oh bon na benga maman ani asa maman so moi qui titre ndé ebomi évangile ya Congo mais ebomi on nyo souté mais ba vrai bazali o balingi titrete comme le prophète Israël bam atika la ga ndengwana oui normalement il y a archi-prophète wana biloko wana na ligne yango le problème c'est que yango ke tant que ba sangana wana ba yokana tant matanga esangisi bango ni na boke hypocrisie par rapport quoi parce que Jean abengaki ba pharisien parce que na évangile ba pharisien bazalaka ba benga bango race de vipères ba hypocrite ba o basalaka lokola ba yeko bonga matei so soki ba mbote wana epesamaki na ndenge hypocrisie to koyeba ngo na sima matanga tant corps ekundama to koyeba nde sima koyoka na ba internet to kakoyoka moko koleka monte azaina bangote apesi bango mbote monte ozo o comprend que o yaza ya Nzambe te parce que eza la différence entre chrétien spirituel na chrétien animal. Très bien. Mutu nyama okoyebeka na langage okoyebeka na attitude na ye na ndenge azaloba waza mutu nyama mutu aza spirituel okoyebeka na langage na ye na attitude na ye na simplicité na oyebaka non mutu aza spirituel omoni soki bisika baza koya babongisa likambo mpona mutu babenganaka mutu wana mpo balingi te likambo ebonga e yango moni ke na kati ya mosala oyo ya ministère toye patriarche atiki biso apôtre Emmanuel Mbiye toye kokabola compassion nous les chrétiens liweza comme pongi toye te pona sap mutu mota ko sapé koleka Christ azali na couleur ya bilamba ebele azali na robe moko mutu mo peta ko sapé koleka Salomon et le problème est ça que non que batu bazozwa évangile bani ba comme sango charnel parce que l'évangile serait comme charnel et bébé. Très bien. Nzambaza esprit, abi les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce qui bobanaki na esprit, faut continuer ko suka na esprit. Très bien. Lola ya A na ya B na ya C za la té. Eza biloko mi balé éteindre biso ezo zela biso liboso, eza lola na lufelu. Amen. Vous comprenez? Mais la raison pour laquelle diable est embrière. Diable a zombrié mitou ya bato belé, quelles que soient les femmes, les hommes, les autorités, les militaires, les docteurs, les enseignants, tous les races, diable a touché. Il y a la raison pour laquelle au monde se va bengana démon na pays nigérien à koloba na anglais. Démon à koloba na anglais. Se va bengana démon na Congo à koloba na lingala. Ceux qui va bengana démon na Angola koloba portugais. Et ngolo ba keno quelque soit démon ayebi ba langue. Mais Christ a likolo ya ba esprit nyonso. Que le Saint soit au-dessus de tous les esprits. Na osenga rencontre oyo eza la rencontre moko eza sincère. Na sepele makasi mingi na attitude ya pasteur. Non, attitude ya pasteur Moïse Mbiye. Alaxi ki azamwana. Atikeli ba papa place na bango. Omoni attitude oyo pasteur Moïse Mbiye azwa kiwana eza attitude so ba yo ba ke no balela o mwasi. Soki ba parano ba ke no bala mwasi ata opesa ki mbonga libala ato pesa ki bilo onoso ba pesa na famille na mais yo za na droit te olobaka
libosa ba parents te Très bien. yo za lokola meme po ba ko balela yo ya attitude wana en tout cas na sepela inango en tout cas atiki aponi elongite aponi tribité alobite ke o ba yokana te embrasser mutu nyonso apesi mutu nyonso tana à s'exprimer ba musicien nyonso ezalo sala kombo te soko ye ayamba yo c'est-à-dire bureau est disponible te ka pona cité Bethel mais bureau église est disponible à cause du corps de Christ. Voilà. Acte le pasteur Moïse Mbie à Sali en tout cas bravo. Merci. Eza moko ya sagesse oyo Nzambe apesio. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le prophète Israël Mbambu. Merci pour la réponse qui t'a aujourd'hui. Alors, que pensez-vous à propos de la contre Oyo? Est-ce que vous pensez que Tika la Libella, tout après, le système Nabamo, il y a une compréhension que vous avez toujours n'engue la messana cause la unité parce que le lot sur total la plateforme on a RRC ainsi de suite eza moi mingi et pendant parce que unité wana eza la raté mais à travers les wa tout le monde quand même moi unité salami alors pour na yozo penser aux souhaiter nini est-ce que écoute si kala bo libela bada di bayokani comme d'habitude va soutenir Pemboka ou bien après ah vous allez juste hypocrisie de salami mutamtazongi na kona que pensez-vous? Bon, ngai na koki koloba boy na bandeko ba olandanga ko répondre journaliste peut répondre bande wazali banda époque ya Nzambe malamu ya musée Adina Bala et église ezala iboité bazala ibongote bazali na amour pe bazali na fidélité so otali jugement ya Coutinho Fernand tangu pasteur Ngalas azuma tangu Coutinho qui n'a rendre visite. Très bien. On comprend. Tant que si film est là, oh, mais qui n'a rendre visite. Sonic a foutu abanaï qui rendre visite na Coutinho. Na bazala qui ensemble, bazala comme entre 5 personnes, to 4 banaï qui bouger. Même les cicatrices dans les pères, banaï qui rendre visite. Si koyo et le côté division ezanini, c'est le diable. Le diable a eu sa division dans le serviteur de Dieu en Bokaoui. Dans le pays de l'Afrique, il y a des hommes de Dieu au bazar ou Congolais. Les Congolais, ce sont des grands prédicateurs. Batambousi évangile. Au moment Osbon a consacré dans le Nigeria Besson Idaoussa. Na République démocratique du Congo a consacré musée Adina Bala. Adina Bala, il y a des makas. Tant que musée Adina Bala a sangi si bana au babimi wana, tout le monde ba général Soni babimi. Oui. Tout le monde ba apôtre Léopold Mutombo baye, tout le monde ba apôtre Emmanuel Biemula baye wana. C'est ce sont des vieux ba papa Kelani. Papa Kelani ndenga zawana. Aza vieux makas. Mais à ça là, il impact dans la démonstration, il y a puissance, il y a stade, mais à ça, père, chacun a un niveau. Oh, il faut vous respecter. Respecter. Vous comprenez? So, le problème, il reste pour papa Saka, n'a papa Kelani. Donc, papa Kelani a envie. Papa Kelani a conseillé le mot à 5 sabats vieux en alliance. Soit bien bon, tout ça. Très bien. À 5 sabats, même à beaucoup n'a pas mais le problème, c'est que non, tant que le problème, il y a diable et côté. Na makambo ekomi mabe e ko kabola bango et lo yo kabola bango ba religion ko ko kene pa na été a ko tchelo poison pour on est collé ensemble évangile de musu na Congo bando ko kweya ndok penda pumbo ba kwei ndoka kwei so dit au monde que ba na nzambe bazai béni mais le problème est que même ceux qui président ancien président Mobutu a salagi 32 ans à pouvoir et ngo ba kis nem te battre la guette. Très bien. Ils avaient à cause il y a pas homme de Dieu basé na unité. Comme on dit en français, union fait quoi? La force. Mais le problème c'est que unité wana ngana lingi ke unité wana zonga. Nous les serviteurs de Dieu o toye na sima ba vieux pour la génération monter na vieux Soni ka foot. Na apôtre Paul Mutombo. Non. Que la génération mon nanan. La génération va vieux lourd. Le problème est que tant que
batu mususu ba génération na biso ezoya ba vie et bon ngande ba encadrer génération ezoya bo biso pe na sima na biso ba génération mususu ezali na si très bien le problème c'est que ba tongonde je m'excuse na langage ba koma rende ben poli soki ala école pastorale après c'était vexé atei na français to na anglais na lingala amimoni a comme grand surtout sur l'anti costume comme grand genre ministère et sa prédication té ministère et la copé ça résultat na pas problème mabatu ne ba bengi ministère bisika mo té ministère et sa musique té place mo té yeso abikisa batu musique ebeta yebisanga place ni Christ abikisa batu musique ebeta pe elore bomi bango suzal nini mbongo osomo tangela na Bible disciple ni na Jésus akufara pauvre. Tout disciple ni na Jésus est pauvre. Et bon ba bakina mutu ala ndaka Yesu tala ilenga kufa mobola ye to komie awaye. Asate, c'est-à-dire Christ a fait cette réponse déjà mutu nyoso akobungisa bo moinaye akabi jeunesse ne biso to kaba jeunesse ti lelo toza to kaba jeunesse na biso à cause de Christ et mutu ana à cause au centime. Biso to zo au centime ngana za prisonnier de Jésus na sala pa monter à part msala ya Nzambe patron na ngeza Nzambe mais Nzamba lesanga asunganga pe azo futunga famille nga futunga faye na ngai pe nazo futanda naza à l'aise le problème est bomi batu eza ba connexion na orgueil na religion nde kaboli batu ndetini o bino bozo kota makolongulu boy pona nini o yo kokota kana fula te foza na fula o yo kotoyo biso to ezar na choriste te ya biso eza koyemba te o biso koto to liaka misunité biso misuniza ozolia muninga no mutu folia ka biloko nini yo biloko makasa yo biso koto to liaka batomson te to liaka bikeli na nguba o bible eza pona mindele place ni vexé comique na Bible babike Bible eza pona mundele voilà tout à la sincérité très bien Jésus tangba azo longwa na Bethléem azo kima na Égypte ngo ezaki monde invisible tout le monde butu tout ezaka Égypte eza oyo to bien pays Africa et ça que Égypte ah oui mais habite sur les deuxième Égypte voilà merci beaucoup alors to lever ba présence mais na kati na mo eza pe na mo ba absence belé ya ba homme de Dieu oyo ba monanité le kola prophète Onésime monanité prophète Onésime pas mukuna ah voilà bon, Onésime monanité c'est sa question c'est sa question bah Onésime monanité tout moni ba Espemba Kadi le papa Espemba Kadi à monanité tout moni prophète Konde ya Liloba absence na épée ils allaient alors n'a pas posé car une question c'est juste à quoi Zara té au moins le pomme ezali religion muté sali bango ba monanité. Comment ça religion? Oh. Mais nous ne parlons pas de Jésus. Jésus a d'autres moyens de disciples. Disciple moko accueilli quelque part a kuti batu baotea mutu moko azotea kombo Jésus. Azongeli Jésus a dit maître mutu azotea kombo na yo atambola na biso te na péché. Jésus a dit ko pexete yaza contre biso te. Azaka kana biso elo komoko. Voilà. Le problème est ça ngwana. Yo moni tant Jean tout ni parce que tout na ya ça Messie toi ça Messie Christ toi ça Christité ba Messie on va jouer non Jésus Christ a bon côté ba lobi que hier sur lobi na eboke no yebisa Jean Jésus Christ de la Bible boke no yebisa Jean makambu oyoyo bino bomoni très bien comprendre makambu bino bomoni ici au moni lelo tokoana eloko mo embriaka bato na monde atio Jésus azaki mwa nzambe to aza nzambe te ezana vexé mo bekata masolo wana mbala moko oui le père nous sommes un vous comprenez te wana kutu te kata kango mbala moko voilà c'est que il est Dieu wa to wana sujet wana te to dans sujet normal les pommes je dit Onésime otangi kombo na awa Onésime boka absence est-ce que na Kinshasa oyo yokana et cause apesa ki ombongo pour otangile kombo po bwa libanga mais ce qu'a pensé que ombongo to bwa libanga comment ba prophète basé belé yo tanga non to lobeli présence comment le cerveau na yo ezo meteni ka kombo Onésime non to lobeli ba présence c'est ba homme de Dieu mais ba absence pe Onésime awuti pas mukuna yoka Onésime awuti pas mukuna awuti pas mukuna aza mwana et pas mukuna kozwa Onésime te comme escalier te bris tango zalaki na liboma mama na bino bimi
Hein? Je vous salue, maman Brice, avec beaucoup de respect. Vous avez demandé aux anangoté. Vous comprenez? Brice, vous avez un âge aux anango, aux anabana balé, mais papa moko azana âge oyo ya 80 ans. Mais yo na bana na obenga papa. Bana no babenga grand-père. Mais bino no so bino papa. Est-ce que vous avez une expérience mon côté? Est-ce que coach a présenté yo kananu tozo solo la na yo to la Brice faut que ba numéro va réseau là ti sonte oyo betana oyo zo poste mutu mususu ko ko ba kamba betomba supamba faut que ba kelo ko wana na vie les pommes ezali que absence à mutu et ko peksa monde fonctionner te ndane bisaka mutu soko kufisi ko ngana ko liali yo kanga mi bana onizime na lobi pe ba prophète Kondea absence na bango et sali pe ko pe moi défaut na kati ba Dario Samuel. Comment vous avez fait mutu besi na ba to poto ba ba kombo mutu te ba ba ka kombo mutu na place ba ba kombo taye si mutu zo tanga ngote hein comment vous avez fait besi boy yango bazo di yango moni ke no mukili ba komo kabola ngo lokola ndeti gâteau au parti bo x parti y te ko tina évangile le ba tuana musu soki ba monana kité balandaki na télévision pour ça qui en direct bazo ba contre-temps et quand c'est juste à quoi c'est parce que bandi maramo et le problème est ba musu ba monana kité et cause à disposition il y a temps et ça la kité voilà et là on a nga yo comment voilà et ça à disposition il y a temps modunion ça fonctionne ndenge monter comprendre mais ba oh ba mona nywana déjà ba compléter ce qui nan zoto ba mona na quitté mais en esprit bazala qui ensemble merci mais dadi to ke ne tozo ngape yo to lobeli ba dinga me yo mo pe absence na yo et lobama ndana zala ka hypocrite so ina lie nguba na loba ke yo na lie bikedi te so ina lie bikedi na loba ke lie bikedi so nguba na lie nguba mais pour mes amis so ki ngai na zala quitté ezaki na zana journée nazana milulu oh mais nazana milulu te nazo honorer bien musikati so yo siko le problème nezala jour kaka ozobele l'anniversaire faut ka muta apeso mbonga ta yembeli yote lobi ke koyembele kina mbongo le problème est l'amour sincère et ça ka mbongo te hein présence très important mais eza na bato yo okebite ba membre pe ya famille bango nyos bazali pe présente so batali kota botata na kota bo mama ba onus bazali présente bam so kepte ba ya lobby ba participer bam so kepte ba na avion et les pommes ezali que présence cause ala ezali cause a pesate au moni biloko nde baby sa makambu ya on ebisa ba ndeko ba kufeli la famille surtout famille biologique bolanda makambu ba to libanda te ba wana voilà les pasteurs Moïse mais bolanda ba to libanda te ba wana ba bundisa ba na matanga obike na matanga ba iba na mbongo très bien bien bah il va en matin mais le problème c'est que ce qui intel a été premier bon soulier voilà merci donc comprenons que nous sommes avec moi le lobby est très capital parce que évangéliste moi avec ça qui ba comédien na terrain moi ya nini hein évangéliste c'est quoi avec ça ba comédien na terrain ya njili comédien ceux qui bi ba aller ba ya quitter abandi olela lobby ya yete pona nini oh bongo ba o ba ye wana siko baza ba tite ya bombela ke ka pozo po laisser po ba nulela bongo ngana mona ke za bo mwana évangéliste abina za sentinelle évangéliste za sentinelle te muta sentinelle les prophètes voilà merci beaucoup alors question na biso mususu et nous touchons déjà vers la fin. Avant de poser une question, là, on sait que libota na nzambe. C'est les hommes dédiés. Avenir l'église de réveil. Qu'est-ce que c'est yo réponse yanga? Voilà. Ngande na gérer permission. Alors avenir l'église de réveil. Ils ont appuyé pour le lot et. Na pe émission no na kimate. Tim koloye sokoya. Martin Luther King a lobby. Soki na kata mboka et l'église. Ils ont coupé sa solution. Il y a un problème où ils traversé cette église n'a pas la raison d'être. Et son enseignement apport aux églises de réveil et même pour le développement en Mboka. Et puis qu'on peut s'engager le côté. Alors on a tenu quel est l'avenir si on a répondu aux questions. Église de réveil. Avenir nango les lots. Parce que nous sommes pas pasteur, nous sommes pas nanté. Nous sommes bien église de réveil papa. Nous sommes vexés à la place ni. Église est la corps de Christ. N'habitez sur les vexés en place de nos bagages. Église de réveil. N'habitez la Bible. Pasteur Israël Mbabou. Église
église eza corps de Christ. Voilà, bape si charge na Pierre babi nkati na nde totonga église et bien ce que kolo et musala azwa musala na ye en charge. L'église des réveils ce sont des religions. Le problème est que ceux qui na Congo pasteur moko asimba kesi ya Congo nde mtalingi te Congo progresser tika kufana butu ale. Et voilà, donc merci beaucoup et je dis un grand merci à vous tous de nous avoir suivis toujours partout dans le monde et restez toujours scotchés, branchés sur cette chaîne pour la continuité à l'élément à Malamu, l'émission qui toque à Basalanzambe et le coup là Oyo, des Salarapé Fox, Nabiso alors. Balanzambe, Bazolandayo, non, contenu à Tanazana. Nabete Blora Boupia. Voilà, toujours chuter déjà vers la fin de cette émission, mais ce qui est trop important, déjà que Bananzambe pe Bazolandayo et Belé et tant où Sanga exaté na basali Nzambe parce que même dans des chroniques 20 000 lobby confiés à ses serviteurs de vous réussirez, c'est-à-dire réussite ya Bananzambe ils en maboko na bino. Alors ceux qui unité zali de ça la rapé force, ceux qui unité zate de ça la rapé bokabwane et lelo ceux qui na ébisio tout en nombre ya ba église de réveil au moins to quand même pas au content surtout na katia République démocratique du Congo. Alors et là qu'on a une question pour tout me un peu qu'on démarrer on a démarré au bimsa marambo bombaki na kati wana ni koloba pété et ça que lelo église basali o bazokamba l'église des réveils église corps du Christ ndengoloba et lelo bon bana nzambe ba komi na mona ba doute c'est-à-dire ba doute komi trop bazo ba sauter mosali nini ya malamu nini ya bien. Donc c'est comme ça. C'est donc dans la Bible, tout ce livre 1 Samuel chapitre 3, le premier verset. Babi, les jeunes Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à ce temps-là. La vision n'était pas fréquente. Ce même temps, Élie était commencé à voir les yeux troublés. Ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Et la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et ça dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et répondit, mais voici. Il courut vers Élie. Le problème est que il y a une question pour répondre au malamu. Église tant que Samuel a dit na maboko ya Élie, Élie a reconnu que Samuel a la moine. Samuel a reconnu que Élie a la papa. Service ni et Samuel a bané ko sa maboko ya makola Élie na temple ana surveiller ka mwindo ekufate. Kocha mafuta soki mafuta ezosila na mwinda pour mwinde pila. Soki tokei mukisika tozui histoire ya Élisée na Élie. Autant la service Élisée bana sa makolo ya Élie ezaka ko sopa maboko mai na maboko ya Élie. Très bien. Et soki tozongi na équipe ya Samuel au mona que Élie tangu nzamba tindi Samuel et pas Élie. Il t'a dit que Élie a bandé au tamboula bien, mais bana ya Élie ne ba bebisa ki temple. Très bien. Nzamba tinda ki remplaça ya bana Élie. Ya moment tangu nzamba zo benga Samuel aza ko utiliser monga Élie. Nde omoni ke na lobaka okolota jamais mutu okutana na été. Balota kaka mutu okutana. Okolota te na pays onyata te parce que okoma na pays à monde de ténèbres. Faut l'ota ka bisika yo onyata. Le problème est que non, tant que Nzambe azobenga Samuel a disé mon Élie, Samuel a qui me pas Élie a dit c'est que nous la zangati. A bengue 3 fois, la troisième fois Élie a dit c'est le bas me voici, parle-moi car je suis ton serviteur nazo yokayo. Nzambe ba di ko bisa Samuel ndesiko Élie bisi Samuel ko bombela ngelo côté oyo nzamba osolo na yo. Le problème est que non moi na muke ko za la peine à grâce d'appel mais mukola za disponible pour nous cadrer moi na wana mais ba mikolo mususu na place moi na muke za na grâce na place encadrer moi na wana mais a commis jaloux contre moi na ndimité que un ministre directeur ya cabinet ya société comme bundisa sentinelle zo fongolela report wana commis jalousie. Le problème est que c'est ba serviteur de Dieu mususu et ça jalousie. Pour Christ azala qui jalouté. Christ a sa mission na assilisi yango. Samuel a expliqué Élie makamyo son Nzambe alobelié. Yango moni que la raison pour laquelle bana ya Élie bakufaki, bana Élie bakotaki kinduma l'église ndenza ba frappa bango. Na kati église de réveil, Nzamba zo préparer ba remplaçant
Oh, bazo remplacer ba vie. Parce que moi ni loko la mort et bani ko frapper et ça quand la génération na bango et bano beta ta ba vie ba bano kita. OK, peut-être en 2022 ba OK les 3. Et ça dans laquelle mabe. Vous souhaitez que bakufa. Na lobi okebité bon batika la libanga même ngape na kufa. Bon batika na 2020. Zamba travaille par rapport à génération. Oh, so ku fil boso na bango. So ku fil boso na bango. Oh, liwa liwa nga na sali alliance na Christ. Na sali alliance na liwa te. Paul lobi si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Merci beaucoup. C'est ça. Oh, nga na so le belabino. So église de réveil. Peuple congolais, rapport Yamalam va causer l'église de réveil. Il faut baser le rapport dans Saint-Esprit, dans Christ et Sili. Voilà, merci beaucoup. Nous touchons vers la fin de cette émission et on ne peut pas clôturer cette émission car tant que les gens ont bazo landayo, prophète, bazo a problème belé et monsieur bazo bela bazo ba maladie mon pour azui bakisi et loki ba minga na ndenge na ndenge azui solution té alors azui occasion pour kutana yo prophète mon exhortation il y a 2 minutes seulement na pesio pour na exhorter bananza. Avant de exhorter bananza, il faut tout ça maintenant pour na colocher. Parce que kolo cheno a sali cheno est bixi batebele. Très bien. Cheno est donc si peu batebele na nzela. Cheno est sauvé peu batebele. Il y a des hommes de Dieu musuba comme ba prophète na chaîne all. Il y a pas des hommes de Dieu musuba zumbo ngopé na chaîne all ba olobati. Il y a pas des hommes de Dieu musuba zuma pa onka na chaîne all. Faut ce ko pesa merci na muto avec inspiration. Inspiration qui t'a na des personnes qui t'a na muto moko. Vous comprenez? Ata ba koza ba mapasa mais ba olota ba ndoto monte. Merci. Vous comprenez? Mais le problème c'est qu'il faut que bon ena pona kolo chaîne. Au moins chaîne oyo eza chaîne chrétienne. Mais mon kolomo te na mona chaîne oyo bolekisi musicien mo ndeto benga ba musicien mondel. Ba utiliser ba instrument nyoso biso bana ba chrétien ba utiliser. To benga ba musicien mondel par rapport à comportement. Pour chrétien musicien chrétien zo pesa oya 4 oya libanda oya 4. Il y a un Bible que les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Si on est musicien chrétien, ozoyemba kitoko, mais comportement ça comme musicien mokili. Si na monte na bombo église pour ko ibanga santé. Ko ibana micro. Il y a un faut ko bonde là d'abord pour na maman azoyi vision après na sima de chaîne ezara ya papa. Ya papa. Voilà. Ato bongisi ba comprendre pour ba couplet. Bible bi o nzamba sangisi muto akabola azate. Tant maman atala ka TV mbali patala. Merci beaucoup. En tout cas, un grand merci à notre papa Osé Amani et merci toujours. Non, numéro nous a juste affiché dans ce écran. C'est-à-dire que nous avons besoin et nous avons besoin d'orientation prophétique, nous avons besoin d'un problème de et nous avons notre aide là, les prophètes. La bonne sanité et nous avons pour ça 4 émissions. Et quand on y attend, nous sommes arrivés à la fin. 2 secondes. Exoté bananzambe et koza ba mona kona musika yo komana pototi ba koma pototi to za clair yo koma pototi to za kinya ata o komi pembe o eza pembe ya kin ba mona koza ba mona ka parents ta baka ko yo za aventurier nzo za rano aventurier faut pas passer la bonne témoignage na serviteur de Dieu ozoma Charlie ata le rappel bo sauter mais asa kamsane kitoko ba Charlie kama organisateur moi mikolo bino otomboki na ba manette na tamwamba linette yo pe linette surtout zo baté on comprend très bien mais faut pas passer la bino témoignage en tout cas maman équipe eza na Kinshasa baza bana malamu na bi ke mutazanga ali sumu azate mais prophète de Bosono akobatika aza parfait aza pe na ba erreur mais bon na boyang Yesu alobi ke venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai de repos. Merci exauté bananzambe to nazo exauté na prier ndi. Merci beaucoup. Yangwana maman toli ke équipe HP Media ya Kinshasa République démocratique du Congo ba sala musala bien ko banana Charlie Brice na tamamba nana ni susta Congo. Vous êtes ba Dédé Mingu na qui encore. Voilà, vous êtes belé vraiment misu babo ya batanga bakomona. Ba misu babo batanga komona bango. Ah, c'est bien. Nzamba ba papa mbola bango. Les serviteurs de Dieu au peuple les kakana chaîne au bas à béni, ba au peuple contribuer message pour le peuple de Dieu au bas balanda ba bas à la peuple béni. Amen. Et ba les serviteurs de Dieu au bas les kakana ba sala kambeba chaîne est ouvert pour na bango ba bongsaka mbeba ba bazongela ba na Nzambe eza malam ndenge les prophétesses soana Jeannette asaye mo mbeba na parole na prophétique apesaki et je pense à ozongela na épée écran ezaka ka ba pe balanda ke bazali mais Nzamba osunga et Satan ndaza kolo ba erreur. Merci beaucoup, tout bon de la pona yo, tout bon de la pona patignos.
Éternel Dieu Tout-Puissant, n'a pas emboli émission au Père. Saint-Esprit, tika lobo kono ya puissance, etambo na peuple de Dieu, onis balanda biso. Zambe na Israël, lelo zaki jour o baki kotika nzoto ya apôtre serviteur oyo mwana musala oyo pesaki musala na sia mokili o Nzambe. Tika molimo na efana na kimia, pe na tiki mama veuve na maboko na yo Nzambe. Tika grâce Nzambe za likolo na ye. Kolo na bondeli pona maman le visionnaire à HP Media pe papa to bani na papa pe maman grâce à Nzambe za likolo na bango basali nyos pour la serviteur de Dieu nyos ba leka awa ba o basa malade tika guérison pesa mela bango Seigneur et comme moment oyo mboke sengeli etongama ko bana la président de la République n'a pas mboli chef de l'État Seigneur grâce à Nzambe za likolo chef de l'État baksela mikolo ko vivre batela première dame batela gouvernement ya Congo, batela armée, FARDC, batela ba professeur, batela ba docteur, batela ba tunyoso oyo bazo sala musala na kati ya mboka, même les chauffeurs aussi. Grâce à Nzambe ezalikola ba étudiants et ba étudiantes. Et grâce à Nzambe ezalikola ba maman ba botala miniti oyo na ba maternité nyonso ya monde. Ba o badela ba malade frappé na mokili oyo, tika ba guérison. Yo pe mutu ozo landi biso oza en direct tika grâce à Nzambe ezalikola yo au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Papa, message nous en tout cas, message na ko pe Césari que ba na Nzambe nyonso balandi biso bozala béni, mboka na biso pe za béni. Na sengi pe merci na yo makasi. Merci na yo pe nous répondre l'invitation toujours. To soutenir ba chrétien bo bonde la po na biso ba basel na Nzambe. Bo finga ba pasteur te, bo kitika biso te. Ceux qui conseillent Zali benganga na téléphone peut s'en conseil ça na remarque aux amala. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup et quant à moi je dis un grand merci à vous tous de nous avoir suivis sur cette chaîne et HP Media et pourquoi pas je dis aussi un journaliste va respecter un grand merci à France na basala Nzambe nyonso ba serviteur et ba servant de Dieu je dis un grand merci na maman Charlotte Nzoïba et pourquoi pas l'homme de Dieu le prophète Ige Mosakoli na Kolo Mosala Nzambe oyo alukaka Nzambe tongo midi pourquoi na Italie to peso bambote mingi et puis merci toujours pour na ba soutien na pesi bana Nzambe nyonso et je dis un grand merci à notre papa Osé Amani et à maman GH vraiment merci surtout na bino bato aux actes toujours scotché branché sur cette chaîne vraiment Polo à Pambola Bino. Oui, nous sommes arrivés à la fin et je vous signale numéro et à prophète Israël Mbabou, ils a toujours affiché na c'est vraiment aux un problème d'orientation prophétique au pas on a besoin aux en a des camoins dérangés aux qui n'a besoin d'adi numéro na ezana pour nous baksa numéro de tout le monde oui pour la bateau bazola na radio voilà plus 243 85 51 30 00 37 à la fin 85 51 00037 à la fin sur Bengai. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Alors, je dis que ça va être sur Alpha, puis tu sur le Omega. Merci. Zambé na Israël na bonde li pour archbishop de Coutinho Fernando, Priscilla Zali. Na bonde pour basel na Nzambe nyonso na prier pour na monde entier. Grâce à Nzambe ela na batu nyonso balande biso na pamboli HP Media na sima ya chaîne ova anesila. Tika chaîne au père. Même na ba étranger Nzambe tombo la chaîne o ezali kolo makasi. Benemi nyonso ba pour quitter chaîne o ba kokate na kombo na Yesu. Amen. Amen. Merci beaucoup na réalisation Charlie Kanga Image Pro Nathan Mwamba et pourquoi pas Dédé Myongo Egli Karoli. Bye bye, on se retrouve au prochain numéro. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.